chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Donc ils habitent tout maman Oyo et bandaki bandakala. Je sentais il y avait un combat et Dieu aussi m'avait révélé. Mais comment oti et comment à niveau ya poison. C'est à partir kaka ya mateya Oyo toteya ki ngana yo pe kaka na plateau Oyo nde permetta ki kena zwa ba combat. Et tokenaki matanga moko na limité na 10e rue. C'est dans un retour ya matanga. Bon, je sais pas mais ndenge basali banquette ba moni ba tiaki on a poigné à portière à voiture na ngai. Gloire à Dieu parce que zaki poison ya gaz. Ba biso ezaki ya biloko kolia. Wana linga okotati na makila. Mais on ezaki ya gaz ba tiaki na poigné. Tant on a simbaki poigné na koti et puis na autant savona le boko eza ngai mo na zo simba misu tout ça na respirer yango. Batu baye batondi bazo tia mpepeti ba meminga l'hôpital. Donc bitumbango banaki déjà depuis longtemps mais je ne savais pas. Lelo na Kinshasa, ils sont pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a bas dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Bissou Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lomba po oza pesika na yo bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande palotte et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée première pente en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent.
Bozé Belé, Botala Bissimo Kelimobimba, na Pessi Binombote. Merci, na confiance, na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci Mingi, na confiance, Oyo, Bossal Rabiso. Merci Mingi, na sponsor, la Bisso officielle. Il y a Pessi Bisso Nyo, Sotozali, la Mona Lobara, à Pessi Bisso Santé, à Pessi Élévation, à Pessi Succès, à Pessi Chebiso Télévision, à Pessi Mayele, à Pessi Sagesse, comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors, Topona Awa. Na Chebiso Télévision. Un grand merci na fondation Maman Denise Nyakero. Na nyoso ko sala pona bana na yo, nzambe apona yo, nzambe apambola yo sous koleka. Merci na Nego Chris na prise de vue, na moni Denis Monsolo Elias Fabien Poyi na réalisation. Merci mingi na Orphelina Vida, ya même Milise Timainga depuis Canada. Merci Mingi, na monsieur Yangali Dimukadi, ainsi à mes enfants, votre papa vous aime beaucoup. Mesdames, messieurs, aujourd'hui j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui un grand monsieur, Yé, Azali respectable, Yé, Namuna Kena Baboye Boyete. Donc, Azali monsieur, c'est un peu encouragé, c'est un peu toujours penenaye parce que Azali Moto Nzamba Saïla a utiliser grâce Mingi Zakatinaye. Tu aurais nungu bachela qui poison. Ba poisonna qui est tout consommé maintenant aussi avant na mona yé na plateau total vidéo yo mukuse bongo to zonga poete tout na poigné salama ki boy. Ensuite on se retrouve juste après. Ça fait très mal de voir makama modelo ikulikaka na basela nzambe. Mutema mabe ya konuire pe ko bebisa lobi ya mosala nzambe oyo nzambe check grâce katnaye ça fait très mal bana nzambe makama boyi comme la kaba juste mais nzambe abondela bango ce qui nzambe te na kolba ke peut-être to bungsaki moto na nzambe oyo ya munene oyo to na bosenga na mboko oyo ce qui na ko kumisa yebo parce que na yemi ninga tambolaka parce que na yebi misala na ye nzambe ya fungola ya suba porta batela ekoleka na miki bangunda na yeba okota mai. Merci mingi na ba OP balingaka biso te bato mitima bato babaki bato bambaso mbote na bino bato bachela ba poison mbote na bino ya moto yena lombango koluka mosala nzambe bien sûr que nzamba sali grâce à se rétablir na péché mbote l'homme de Dieu. Shalom papa Chic Mukadi. Sangoni. Esengweza komona yo lisusu ça fait vraiment tango moulaye to monante. OK. Na moni à bonne santé. Merci. Et puis équipe Maya Chebiso Télévision. Voilà. Na moni bango à bonne santé. Vraiment c'est la famille Esengo kokutana bino lisusu. Voilà, quand même sur le sambo tokota na mozindo ya Michel Lelo. Topesio merci aux alakanayo nzambe. Zwalo komo poete otonda bolingo. Malgré bitumbo zolongisa biso. Na tike mission na lelo na maboko na yo bato baza kolanda biso nzambe tika bazwa pa ya maloba oyo ekopesa bango kimia pe Esengo na bombo na bango. Na kombo na Yesu na bondeli boye. Amen. Amen. L'homme de Dieu, to moni o lelo yo en bonne santé. To moni ba vidéo lo lengi nini nzambe abatelio na empoisonnement. Et comment expliquer que bino nyo so ba mutu na poison? C'est quoi en fait? Bon, papa Chic nzamba pambola yo. Et ça vraiment si j'ai moko na banaki kolinga kolobelango penda société. OK. Parce que eza période moko ya mabe on a oti ko traverser. Expérience moko na vie na nga na tikali komona ngote. Na zolo ba toujours na bandeko na ngai ke semie ba beta o masasi. Ke ba tchela au poison. Soki moto atcheli au poison en tout cas na ebite so na ko qualifier moto na nani, na ebite so na ko benga e komoni. J'ai traversé un moment très douloureux. Pas si partout, bon, je sais pas pourquoi, mais tema ya bato. Ba comité na niveau comme on a bato lokola ba souris, lokola ba mpoukou, lokola ba fourmi. Alors que la vie humaine est sacrée. Je peux tout faire peut-être en tant que moto, zoto, faiblesse, mais tina niveau moto doit penser ya côté la moninga na poison. Vraiment ça me dépasse. Na zo baté ko calculer loko wana so ki ndenge nini. Mais c'est vraiment un moment très dur on a traversé. Ce qui n'a monana bandeko nango bazolanda biso sikoyo, to monana na bino kala, ce qui n'a monana bino ezali ngolu na nzambe, eza grâce à nzambe, nzambe mutabateli biso. Donc eza bitumba moko oyo et bandaki bandakala. Je sentais il y avait un combat et Dieu aussi m'avait révélé qu'il y avait un combat
mais comment oti et comme à niveau ya poison. Et je ne pensais pas que Koko comme à niveau ana. Donc voilà quoi, c'est à partir kaka ya matéya oyo totéya ki ngana yo pe kaka na plateau oyo nde permettra ki kenazo ba combat ya makasi. Donc voilà, c'était comme ça, c'était pas facile. Mais si comment on a les loyo ba traitement, ils ont baki lo lengenini, tout le monde a ki yo ko sanza makila et tout comme ça. Mais si yo ba traité wapi. Bon, na zo pambola nzambe pour na assistance ya basali ya nzambe vis-à-vis na problème comme la kingai quoi. Na pamboli nzambe pour na prophète Steve aza vraiment moko ya batu o basungi ngai mingi. Na koki olobake azalaki lokola représentant ya nzambe na seponga na zwa lobiko. Donc que Dieu bénisse prophète Steve au kala où il est, je l'aime beaucoup. Donc c'était comme ça. Nazwa qui déjà ba menace. Je crois que c'est là que mission moko na yo o ba côté la kinga na ndako. Oui. Ya o ba côté la kinga na ndako bazwa ki biloko nyonso ba kwa kozwa. Donc bitumbango bandaki déjà depuis longtemps, mais je ne savais pas. Il y avait une émission que nous avons fait avec toi et sur cette émission on avait parlé sur la magie dans l'église. OK. Bon, émission ana ce qui est vrai nazwa ki ba nazu ba blâme ebele. Et ba blâme mango pezo ta ke pa ba sali nzambe. Voilà. Les hommes de Dieu que vous connaissez, na kati mboka na biso, mais ce qui m'étonne aussi, même en dehors mboka na biso, babana ko benganga balakisanga musapi balobaki de n'importe quoi. Des gens qui oyo bato bazobetel maboko, que les gens respectent. Babenga na téléphone, j'ai des voices, nanga ki kutuna me mama kama na justice, mais prophète Steve to vanda kina to solo ki moi minga bino, tika justice na nzambe esala. Donc c'était comme ça un jour. À cause de l'émission tout ça là qui balakisaki nga musabaki yo lokolo zolo ba makambo yo zo révéler ba makambo yo il faut lukao ça la émission mususu pona au démentir émission na yo au salaki sur la magie dans l'église. Et en tant qu'humain j'avais eu peur parce que bato babana ko menacer ngeza ba tata. OK. Et ça bato tobi ba kombo pour ne pas citer les noms. Donc ba blâmer terrible après je me suis dit que pour sauvegarder ma vie il a fallu qu'on a ça l'émission, na démentir makambo na lobaki. Et deuxième émission peut tout ça là qui na kana papa chic et ça qui na kacha plateau. Na meki ko démentir mais molimo na nzamba bana ko tindika nga kaka loba vérité. Na meki mais ceux qui batu balandi émission là ba komona nazo meka ko démentir mais molimo na nzamba zo tindika ngai. Et j'avais aussi parlé tout la vérité. C'est juste après cette émission nde tokenaki matanga moko na limité na 10e rue. C'est dans un retour ya matanga bon je sais pas mais ndenge basali banquette ba moni ba tiaki on a poigné à portière à voiture na ngai. Oh là là. Donc gloire à Dieu parce que zaki poison ya gaz babiso ezaki ya biloko kolia wana nga ko tati na makila. Donc nga za la problème moko terrible mais on ezaki ya gaz ba tiaki na poigné tant on a simbaki poigné na koti et puis na autant savona le boko eza ya ngai mo na zo simba misu tout ça na respirer yango. Mais na ko kende na zo kende to comme dans zela banako yo ke étouffement ya grave. Je n'ai pas pu na telemsi voiture avec le frère autozala ki naye ba kiti singa na se ba déshabiller nga bilama na balabala na limité na 16e rue batu baye batondi bazo tia mpepeti ba meminga l'hôpital et tant ba meminga l'hôpital na perdaki déjà connaissance na zo bima fulufulu et fulufulu les obima c'est après ba docteur ta ba meki ko examiner nde ba mona ki kango ezaki moi suspect ba bika oyo eza malaria te tension ezaki normal mais so e kauki na munoko miso ekomi pembe bamoni ke mutu azokende nde balobi ke eza bakamoko tozwa ya boye eza bakamingi ya bapoison yango nde babengaki na hôpital wana bazalaki na relation na docteur moko traduit praticien autaki na est bango nde batraitaka makambo ya bapoison nde batiaki nga na contact na bango et prophète Steve abengaki bango bayaki nde na banaki kolanda traitement wana ya biso bato mwindo. Donc ezaki traitement moko très coûtant, très douloureux mais yango ndo moni pe na etelemisi nga na lisungi ya losambo ya basali ya nzambe bana na nga mingi ope bazali bana mboka bayebi banai ko bondela po na nga na pamboli bango na pamboli vraiment maman Hortense pour l'assistance na ye na pamboli maman bandeko nyonso bazana na libana mboka na pamboli Serge Tabou na Angola pour l'assistance na ye et puis na pamboli papa Manzambi
pour l'assistance naie. N'a pas mal battu sur basunga kinga de loin ou de près, que Dieu vous bénisse. Prière na bino assistance na bino de Moussalanza Mazongi lisusu. Voilà, to yela ki mingi makambo poisson tête, parce que yela ki message pour nango pour na peuple de Dieu et puis pour na bandeko nyonso yela ki message na bandi to na message à liboso. Ya. Nalobaka mingi ponanga na na conception moko tant ya malade. OK. Ponanga ezalaka lokola la retraite. Voilà. Ezalaka tant o na ke ko lukanza mais parce que moni mutu soka za na malade, à dans l'hôpital et loko liboso o e mataka na motema na ye pona kozwa solution. Ezala losambo. Ndo mona mutu so za na malade ba pasteur ba kotaka na église pona ko prier pona mutu pe batu bazalaka disposer a koyamba lubana nzambe. Donc pour moi le temps de la maladie ezalaka pona nga lokola temps ya retraite. J'appelle ça la retraite. Donc j'étais en retraite de 3 mois. Et pendant ce temps, on a souffert dans la maladie, dans la merci parce que Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Merci. Et parmi ma le Seigneur m'a parlé beaucoup pour la nation, pour Namboka Nabiso. Nzambe azako instaurer kimia pour notre nation. Nzambe azako instaurer kimia moko makasi na kati ya mboka na biso. Et pour la nation na lingina loba mingi te parce que ezali message o ezo toucher mingi ba politiciens mboka na biso. Mais nzambe azana bezoka ya bomoko unité ya nzoto pe ya parole pour na totamusa peuple na nzambe. De sorte que peuple que nous sommes tozala na kimia parce que si les autorités bazana na kimia te peuple que nous sommes tokozala na kimia te. Et deuxième message, nous avons un problème spirituel, problème social, problème matériel. Il y a une solution que Dieu m'a donnée. L'Éternel m'a donné un verset dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, premier verset. Ok. Balobi Nabiso Boye, je vais lire la Bible. Voilà. Balobi Nabiso, merci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà les messages clés pendant ces temps de retraite au Nazala Kinaro. Nzamba zoe bisa ndeko oyo azana ba problème na famille na ye. Solution na yo eza musikate. Nzamba zoe bisa ndeko oyo azana problème ya maladie. Ozo comprendre que dans ta vie, dans ta famille, il y a que la répétition de la maladie. Maladie spirituelle, maladie physique. Parce que na kati na message nanga na moni batu bazo lela. Mais batu bazo luka solution, mais solution do poussa na musika na bango, mais bazo lela. Bazaki na posa solution. Nde nzamba yebisi ngai boy. Abi mosali na ngai. Tango zo kende kote aluba na ngai nzambe, yeba ke ngai nzambe na ko accompagner yo. Moto nyonso oya koyoka liloba oyo zo loba, pe akondima na liloba oyo. Abi ngai nzambe na kotelema pona kopesa ye solution na problème na ye. Voilà. C'est de là que na mona ki naza ko bondela pona bato bazaki na ba problème ya ba mari de nuit. Parce que zape moko ya ba problème oyo et nuire vie ya batu ebele. OK. Nesika ko luka bandoki na pembeni. Na moni ba mama, na moni ba papa, ba kangami makasi na esprit ya femme et mari de nuit. Azo me ma blocage, azo me ma stérilité, azo me ma médiocrité pe pauvreté na kati na vie ya batu. OK. Et naye komona lisusu nini batu bazui lokola ba mai ba bido ba mai baza ko mela belé pona ko luka ko guérir ba santé na bango. Ndenza bazo bisangai oyebi pourquoi bato bazo mela ba mai. Na bi na nzambe na yebite. Nzamba ndiko pesa nga explication. Pourquoi bato bazo mela ba mai? Abi omoni bato bazo mela ba mai. Eza bato bazo bela ba maladie ya diabète. OK. Eza bato bazo bela ba maladie ya tension. Eza bato bazo bela ba maladie ya motema. Ngai nzambe na telemi na solution na pesio mosali na ngai. Kende solola na bango na tinete soki bayoki loba na ngai nzambe. Selon Deutéronome chapitre 28, nzamba lobi na kotambola na bango. Eza na ba mama ebele baza ko souffrir na problème ya stérilité. Nzamba lobi na nga mayo moni bazo mela. Yango ezali eau de vie, c'est la parole. Oye komami na livre ya Deutéronome chapitre 28. Soki opesi bango, bayoki yango pe batosi
nzambe abia kopesa bango supériorité kaka na ba nation te mais likolo ya bitumba nyonso ya satana. OK. C'est-à-dire moto nyonso oyo aza na problème spirituel babwakeli yo maladie ozo comprendre ete hôpital malade ezomona te okoma koyoka nzoto na ye koma ko dégager solo peut-être yo moko yoka raté mais bato misusu baza koyoka o tobengaka ba mauvais sort, c'est-à-dire babwakeli yo ba mauvais sort na libabe na lingala tobengango libabe babwakeli yo libabe. Tu ne comprends pas, partout où tu pars mobala koya kei musale koya ekei mbonge koya to limwa kaka boye. Tu ne comprends pas alors que tu as l'ambition dans la posa à évoluer à komata. Mais ma camonio c'est comme serré et comme limité kangami. Nekola lobilanga mai oyo moni baza ko mela. Yango ne ko pesa bango bomoy. Nde na ko yebisa batu nyonso o bazana ba cas difficile. Ba o nyonso batambola, ba benga, ba sambela pona bino. Na lingi na yebisa yo ke nzambe atelemi lisusu na mosali na ye. To bondela elongo ngai na yo potongo na loboko na nzambe. Et pendant que nazo bondela nzambe ayo lakisanga sur artiste musicien moko na mboka na biso. OK. Na lingaki na loba eloko wana te parce que ezalaka vraiment nature na ngate kotanga ba kombo structure ba artiste musicien oyo profane ba bengaka. Na lingaka kotanga te mais na mekaka kotanga soki na imite ko soki ko scandaliser. Mettez-moi moké attends-moi likolo, il s'agit de qui s'il vous plaît? Et un artiste musicien moko na mboka na biso. Ouais, eza mona mwasi. Oui, ezali Rebo, ouais, Rebo. Nalanda qui est peu comme sous na publicité na télévision moko à la place, nalanda do ça la publicité, nde moli monanza mazolo balanga ki moto na pesa ki au message yewana Rebo. Qu'est-ce que je vis? Namoni mwana mwasi oyo azotambola. Mais tant azotambola lati ba bot ya molaiti awa. Azotambola mais nzela bana ko tambola zaki na poto ebele. OK. Mais yemo ko muto azaki propre na nzoto. Mais alati ba bot nzela bana ko tambola zaki na poto ebele. Na yo tu na nzambe mais pourquoi muto ya za propre azotambola nzela ya poto. Nzamba lobi na ngai bo na yebisa ye Rebo soki azolanda soki pe moto moko ayebi parce que je n'ai pas son numéro na mona ye pena nte mais soki ata mutu moko ayebi ya mona ye akomisa message et pas ya mwana mwasi oyo tata lobi boye ozana étoile na sakola kapona mwana mwasi moko na chaîne oyo lelo mwana mwasi anga komi célèbre il paraît na yo ki ke bazue na chaîne moko Nollywood akomosa l'émission c'était Ixil Pechanga na pesa ka prophétie moko boye et lelo makamongezo kokisama et makambo nzamba zo talisanga ko pona mwana mwasi o Rebo tata lobi na ngana ebisa yo boye ma fille tu as une forte étoile ozanango eza étoile oyo ekomema traction ya batu na sima na yo donc ozalo quoi leader, c'est-à-dire que quand tu dis une chose batu bakoyoka pe basali yango mais tata ebisanga pourquoi la tima ba botine et puis azota mona poto bazotalisanga babi ke mwana mwasi oyo keba il y a des gens qui s'approcheront de toi bakoluka bakotso na kati ya ba occultisme na kati na magie pona koluka kosima mboka oyo mokili oyo donc bazolinga ba memayo na monde moko boye o matoko ma célèbre mais pona ba retrancher ba année na yo na sena moyi oyo donc elle doit faire attention. Tu as déjà l'étoile que Dieu t'a donnée, mais faites attention, gardez baboti na yo poto wana. Ce sont des gens qui viendront. Bakoya parce que na moni concert moko betami na mboka na biso yebani nango, mais pour ne pas citer encore les noms, concert moko betami mais après concert wana. Nde na yo mona vie ya mwana mwasi et comme le quoi na risque. C'est-à-dire que il y a une planification moko na kati ya concert wana, bazo luka ba planifier contre mwana mwasi oyo. Rebo. Ya bazonga ba planifier loko moko po ya après yango na mona ki sango lokolo ya mabe lokolo ya batu batie maboko na mutu baza kolela mais soki tata sali ngolu après concert wana abondeli nzambe et que mon peuple wana leki mwana mwasi nzamba ko tomboler na mboka na biso pa ko za la célèbre. Voilà, mesdames, messieurs, c'était très fort avec l'homme de Dieu. Nyonso ici le bami déjà wa. Né na otika binonaye exécuter batuma moké na parole de Dieu et puis moi prière à soka parce que faut tous profiter de la grâce o ya uti nango ba uti maki à la grâce o nzambe izana fraîche. C'est que je profiter nango donc on senga naye asala moi moké prière pe na soka po été profiter na bino nangai. Donc voilà, je vous dis un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, nzambe apambola peuple naye moto nyonso oyo azolanda biso
direct esika ozali na motema na nga nazoyoka ke nzambe alingi osala eloko moko ya sika na kati ya bomoi na yo. Ma fille, mon fils, papa, maman, nazosenga faveur nzambe likola bomoi na yo. Pendant ce temps oyo nazolobaki nazalaki na retraite, pendant ce temps oyo nazalaki na ndako, pendant ce temps oyo nazalaki ya kolala, nzambe alobeli nga makambo ebele. Selon Deutéronome chapitre 28 verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Dieu te donnera la supériorité. Likolo ya bitumba ya famille bitumba nyonso ezote na bombo na yo. Na ye koyebisa yo na tongo na pokwa ça dépend erozo na ngai. Ko désespéré te, il y a quelqu'un au ciel. Nzambe moko azana lola. Alinga simba motema na yo mamozo la ngai. Motema no se suki. Makanisi no se suki. Nanyo bengite et pas nanyo keite. Mutuni no lukito comme peut-être le makanisa ko kini pa banganga. O luka ba musulman, o luka ba marabout po ba kota likambo na yo. Na ye ko yebisa yo ke likambo za nango wana to bondela nzambe. To bondela nzambe. Nazoka na motema na ngai première émission nazo sala kaka pona mutu moko azola na ngai siko apambolama. Soki to bondeli nzambe 2 semaines, 3 semaines, 1 mois nazotia nzambe na ngai na épreuve et ko lekate yo komona loboko na nzambe poko témoigner monene na nzambe. Nzamba kosaka te mama. Likambo za na ngwelekela mayele na yo te. Il y a un Dieu au ciel. Problème e bundisio banda kala. Mbongi kauki na maboko. Maladie banda e banda. Et si la kate kesi nini omelite. Mari de ni banda telemela yo. Okomona niveau kutu so lalo la muki na tongo bilambe longwe. Okomona niveau so lalo la muki na tongo moni pina ko to sangana mona mobali na mbeto. Il y a un Dieu au ciel. Tata lobilanga selon Deutéronome chapitre 28 verset 1. To bonde la nzambe. Soki to bonde li nzambe. Nazo ndima na motema na nzamba ko sala eloko moko. Je sens Dieu. Nazo ka nzamba ngo tambola na papa moko siko ya kota na conflit na musala na ye. Depuis que tu es allé à l'Europe, okenaki pona ko luka ko sunga famille, mais bando kenda makambo tambola malamu te. Mokanda ezate, mosala ezate, libala malunga ezate, bana bazo yate. Lo sameni o salite. Service ni basale liote. Na lingi yondi manga na poko na lelo. To bonde la nzambe ensemble ngai na yo. Je sens que le Dieu de la Bible a osale loko mona katia bomo na yo. Na lingo za la mutu ali boso soko bengi ngai. To sambela na yo après retraite nanga o na oti ko traverser. Et je sais que le Dieu de la Bible te donnera la réponse na problème na yo. Nazo pambo na batu nyonso oyo balandi biso na moment oyo. Na lingi na pesa yo na ebite suna ko benga ngo principe avant o benga nga poto sambela. Na ngina pesa yo principe na benga ka principe, 3 principes. Premier principe nazo peso avant o benga nga sambela. Parce que pour ça motema na ngeza ke appel na yo tangi kokota kutoko sambela ozwa solution na problème na yo. Sambela nzambe, yebisa nzambe ke lokola nazo benga musali na nzambe oyo. Na ngina mona makamu na nga efungwama. Na ngina mona problème na nga ezwa solution. Et quand tu m'appelleras, nous allons prier. Les dieux de la Bible a opéré cette solution. Deuxième principe, vous avez la confiance dans Maloba Nzambe. Maloba Nzambe pour la kate. Bible lobi na biso ke ata batomokil balobi ata butu umeli suka tongo etanaka. Je crois umeli na butu ya problème na yo. Na ko annoncer yo tongo. Na ko annoncer yo tongo. Vous avez la confiance dans Maloba Nzambe que si nous prions après la prière, Nzambe a kopé sa yo solution. Quel que soit problème aux alaki nango, Nzamba yebsinga na bonde la po na ndeko o azolanda biso na tinete otato la monene na Nzambe et tu seras témoin de ce que Dieu fera dans ta vie. Na lingi na sambe la po na yo, yo landi biso en direct na moment oyo, zala na confiance, zala na foi, zwa loboko no ya mobali, tia na motema, na lingi na sambe la po na yo. Merci. Père de gloire, na ye ko bonde la kombo na Yesu. Pona ndeko mwasi ndeko mobali oya landi biso nzambe na moment oyo simba motema na nzambe problème ezo tungisa na ebite nzambe yo ebi yango pese solution na moni te nzambe muto epa no maboko pamba azongi pe maboko pamba pesa kimia nzambe na batu baluka yo pesa kimia na mama oyo pesa kimia na papa oyo dans le nom de Jésus na bondele boy amen. Numéro de téléphone ezali plus 243 89 35 68 266. Nous allons répéter pour la bonne compréhension.
plus 243 89 35 68 266 et là numéro WhatsApp. Soko bengi okozwa direct l'apôtre Pierre Kitete Chaumba toko solola à long et à large. Nzambe apambola yo ozolanda biso na moment o biskano sobozali, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Sois la première personne d'appeler et puis la deuxième, la troisième, la bénédiction descendra dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et toute la famille dans le nom de Jésus. Amen. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et Antélé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Abonné nyonso chez Biso Télévision, où ezali cadeau pour na bino, ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal, na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lombango po oza pesika na yo mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba, donc tout ezali awa. Donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois. Donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola Nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo Nzambe apesa biso elanga oyo Nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent.